merci bien maman. Tout le monde nous a dit il y a Terminus awa. Toujours la belle mine sur vie sociale, conjoncture, ambo cannabis et nengozo tambola. Mais actuellement, il y a moins de monde en nengeni, nengozo teka parce que aux ans la messe en on a Terminus, nengozo teka aux hommes les gens qui nengeni. Jésus qui ne m'a pas pour vendre qui la vie qui toko to dego teka bloco 200 francs, 300 francs, 500 francs. Même quand le comme 1000 francs. Aux hommes on a pas c'est n'engé comme na mboka. Il y a des autres services au passe. Quand le ba n'engé bondi ko sombela yango lelo bo somba su n'engé on a te. Iboso to dego somba on a pris moko ya se to dego. Non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de chaîne YouTube, il y a ce podcast, en tout cas, un grand merci à vous. Internaute, un grand merci. Vous avez abonné, vous avez confiance, vous avez fait ça, en tout cas, un grand merci à vous. Tout le monde a peine qu'il y a vraiment, tout le monde a peine remarque quoi, quand vous avez partagé, vous avez aimé, vous avez liké, quand vous avez bien ma casse, vous continuez toujours bien ma casse. Quand votre âme de serviteur, Watakin fait le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé tout le contrôle de la presse, car en Nengezala, toujours contrôlé, comment contrôler, à moins d'Exode 14-14. Un grand merci aussi à Montréal. Je suis Mou, il a bien réalisé son Zambé. Je suis Mou de Tchang, car en Nengezala. Voilà, très cher internet, chaîne YouTube, il y a bien un podcast. Le lot vraiment te quitte awa. Na mabele à Moamba, précisément, na commune à Lemba, donc na commune à Lemba. Tout ça, on a Lemba Terminus, Lemba Tech, habiter Lemba ben on va Lemba Tech, bana Lemba bon manifester, bazan à London, bazan à Paris, bazan à Bruxelles, là on a quitté ma belle la bino na Lemba, quitté ma belle na Lemba à place au besoin on place Terminus, là na Lemba Terminus, tout Panza Tech, tout sera comme d'habitude n'est pas la caca, parce que n'est pas bino TVza Radio T, TVza Radio T. Et voilà, minimum tu as la peine sur social, tu as la peine social na wenze ya Terminus. Au besoin na simalanga wenze Terminus, on a toujours kota kuna, to solo là, na ba mama, to la sabino ba puis abino ko ndenge commis du jour au jour, bino ko zo matara kaka ndenge zalaka. Et en tout cas ana lemba abino mo boyebi donc lemba to yebi ngo ezaka bongo commune ba intellectuel. Maman na zolo ba oyo vena ngai Frank Dimundu ayebi ngo nzamba swag na London City mo vie Frank Dimundu ke sali a passa ayebi mambo parce que oza mabele na bongo kaka ndenge zalaka bourgmestre oyo aza actuel donc bourgmestre oyo aza actuel na commune à Lembeza bongo Serge Poba Maimona excellence ya zwaki bongo et bongo e pa ya assez bourgmestre na kombe ya Jean Toussaint Kaputu donc ya kena bongo na maison communale la Masina mais actuellement na Lemba na mabele ya ba vena nga Frank Dimundu nzamba swag eza bongo Jean Serge Poba Maimona donc aza bongo actuel bourgmestre ya commune ya Lemba kaka ndenge ezalaka voilà toujours kota sikoyo to la sabino ba pri ya biloko ndenge kaka ezo matara du jour au jour kaka ndenge ezalaka toujours mona vraiment nini surtout kotokolia vraiment tala kaka tebi ke peuple congolais comme kima moga na ke ailleurs et pour na kolia toujours que ne peut kuna mona ba komi ko boma ba komi ko sakana na biso en tout cas ça là vraiment bien té ya ngopela to kiti awa to la sabino wenza Terminus ba biloko za na kachuana ba prix na ngweza ndenge nini ne ba moka TVza Radio T pour s'abonner massivement pour ça la décider kaka ndenge zalaka merci beaucoup Yoshua TVza Radio T to kota tina kachuna to tonga bang tolega. Donc merci bien, comme je vous avais dit, tout ça toujours na commune à Lemba, donc na Wenza Terminus, donc Lemba Terminus, et pour tout betaka masolo ya sur vie sociale, communauté sociale na biso ya mboka na biso ndenge zo kende la lelo, et en tout cas moi ba difficulté mike ezali vraiment, yango to ba ki bongo nde to ba la kaka TVza Radio T qui tapena sur le terrain, tout sur la vraiment na population, to ba pesa bongo comment besoin na bango vraiment donc ba posa na bango vraiment ils ont kokisama vraiment te yango biso siko kita kaka na bokasi ya chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast donc bo s'abonner massivement et ko za pena dia makasi à l'époque to bane ko ba pena kino même lelo na goût ya biloko échange
na goût ya biloko changeant ndeko yo soki tokotambola na biso tozo solo là na goût ya ba biloko pe ne to comment mona vraiment lelo oyo échangea et ça là qui vraiment tant maman vraiment zolambelo vraiment au tourment à l'époque il y a ma déblo au senti vraiment que non ozoka na goût ozoka pena na goût vraiment ya madesu mais lelo ba biloko ngo changer goût to ebité za rapport na nini et la biloko mo bana benga 3 pièces donc 3 pièces maman na lo ba maman ba ko bango maman lo racha ko bango donc 3 pièces eza bongo to mona misa okauka ba tepena mbinzo ba tema ka ba pembe au senti pena que non ba pena bazolia tu peux pas lier vraiment vas sentir vraiment dans les calmes mais les lots comment pour lier 3 pièces comment passer et comment peine passe mais tu vas arrêter pour nani là tous ça dans le même pays tous ça dans le même pays donc étape changer et puis ma boulou les qui vraiment on a peine que non et la qualité moi est bien mais les lots babilo kango et changer dans car ndenge za la main tu fais ça radio tes choix tout quand est-ce qu'on a quatre on a bon on dit à terminer et toujours tout cela na ba maman tout ça vraiment la kati côté ce qu'on a kati to la sabino et comment on termine c'est évoluaka et comment sur la vie sociale awa na on termine to ko cela na ba maman ba pese la kambela kaka nengeza la merci on se trouve juste après merci ya biso yango merci bien donc nazasiko awa na maman na biso abe maman misa ko teka ba teka ba mbisa ka ne mais na biso soki oyo za bani to benga maman mai abi komo na mote mama mote papa komo na ni mama komo na nga mama Mado merci beaucoup avant to kota vraiment na mozindo et eloko to ko sala awa oyo za biloko ni oyo teka za biloko ni eza bakambanyoka OK merci bien maman lelo mingi to ko lobela bongo social lokola za pe moi ya bino ba mama otalisa biso nanu bao bazolanda yo na ndako na minute oyo ndenge bozotekela na mobu oyo tikoleka mbula oyo tikoleka 2023 et puis na 2024 oyo social ya mboka na biso zomona ngo ndenge ni social eza obonga eza oleka bien ata bambisi oyo bazosomba yango mwa bien tozomona mwa bénéfice ezokota tozolia bien na ndako. Okay. Merci beaucoup maman mais à l'époque ceux qui totali pena bien est-ce que bon non mais la biso to papa na biso bakamanyoka mike boy aruta kala wana ko tango bali pena bo jeunesse na yo koti pena libala po bota biso na bandako est-ce que banako lomba biloko biloko ezalaki kaka banda kala ezalaki eyaka minene te ezalaka ya mike eza guna yango eza ekeseni na bambisi ya minene eza na goût kitoko makasi. D'accord. Merci bien maman la biso alobi besaki déjà eza biloko moko ezalaka déjà donc banda kala bakamanyo kaka tozomona ndeko je suis to ko poussa la biso pe to sola pe na ba mama misu tozomona kaka donc tout ça toujours na wenze ya terminus donc toujours na wenze ya terminus mino bozomona wenze oyo eza deuxième marché awara commune ya Lemba parce que numéro 1 nango wenze pena nende pena na Lemba eza bongo na livulu o to benga bona mbanza Lemba pa pena wenze pena ya munene kaka lengeza après awa eza bongo wenze ya super il a super Lemba pesa moi mukie donc oyo eza so deuxième marché ya commune ya Lemba awa donc yango to koti toujours la sabino bomoni wenze ya super yango donc voilà awa eza ba maman bazoteka bongo eza oyo dongo oyo eza bongo ba pilipili donc tozomona eza ba biloko moko ya mboka to ba biloko moko eza ba biloko moko eza ba nini moko traitant donc ay traitera vraiment ce qui na ko sola na mama to pesa la kaka moi likanisi ya muke tozomona oyo dongo ezalaka moi zai mama balambela biso ngona na poisson bakolambela ngo pe na nini moko boye na mwa mbisa kaka kozala pe na malamu mingi mote mama ote papa merci bien comment on est maman naza bien ok merci bien maman tomoni ozoteka na wenze ya terminus awa tozolobela mingi sur vie sociale conjoncture ya mboka na biso ndenge ozotambola mais actuellement yo mo ozomona ngo ndenge nini ndenge ozoteka parce que oza na message ana oza terminus ndenge ozoteka ozomona jengo ke ndenge nini
je ezokende mabe po tobandaki na vie kitoko tozali koteka biloko oyo 200 francs 300 francs 500 francs me mokolo lelo ekomi 1000 francs ozomona mpasi ndenge ekomi na mboka yango nezopesa biso mpasi toloba ndenge bobandiki kosombela yango lelo bozosomba su ndenge wana te liboso tozali kosomba yango na prix moko ya se tozali kosomba nde biso ba 50 000 60 000 mais lelo ekomi na 120 moyo tia yango ba 30 francs na 50 francs na 5 000 eza te il faut totia ka 1000 francs po biso tozomwa quelque chose dans les savants moyo totia moins cher eza te ngapi na otia ka 1000 francs 1000 francs 1000 francs lelo ekomi na 120 000 100 000 moyen natia 500 francs eza te biloko ezomata le jour au jour de jour au jour biloko eza kaka komata biloko eza kaka komata biloko ya kisasa oyo ezokitaka te kaka komata na omata bozobakisa biso mpe mibali na biso salaire te kasi sikoyo biso tozosala ndeni biso tozolia nini mwa moke oyo tozosomba yango mpe biso tozotia cher mwa totia mpe moins cher eza te voilà oki ndenge mama oti kopesa mbela na ye oti mpe koloba mpe mingimingi mpe koto mpe il faut koyeba ndenge mpe augmenter koto salaire donc bon comprendre donc naza tellement géant et puis wenza termis eza mwa mokuse kwa yango moni te mo neti kaka na tuta tol na komi molai makasi lokola mabosa eroni malundama et voilà awa mpe tozomoni eza baépice bazoteka baépice kaka ndenge ezala bomoni wenza termis eza vraiment vaste eza vraiment monene ya pena monene makasi batekaka babiloko tout ezala bongo na bawenze nyonso biloko nyonso ezala na bawenze awa mpe etekama kaka ndenge ezalaka ma te mpe eza radio te tokosola mpe na population tokosola mpe oyo batekaka yango kaka bapesa badifficulté mingimingi koto baprix mingimingi koto social kaka ndenge ezalaka donc merci aussi tout juste après merci. Donc voilà, quand on a la bino toujours na la terminus awa pour nous relobela bongo service social et ba mamande bazoteka. Donc je te vais à la doter na ba bino kaka. Donc bozo mona donc voilà. Woza terminus o eza donc awa na lemba eza bongo donc deuxième marché parce que premier marché il y a monene vraiment yango eza bongo ezoi bongo na livulu donc na Mazalemba là à la prochaine tokende bongo tokolakisa bino wenze wana car ndenge ezala donc voilà bozo mona bongo wenze monene oyo ndeko yo en tout cas un grand merci à vous donc ba moni vraiment wenze ya terminus ya makonga ni pena sire social to ekoloba pena social ba moi quelques difficultés bande qu'on a biso bazomona et puis babiloko ya mike kaka ndenge ezala en tout cas ils ont ça là vraiment bien vraiment à l'époque ezala qui vraiment tant ozolia loko ozoka pe na gunango mais lelo ezala vraiment les sociétés comment mini pena échanger donc échanger vraiment et comment que non ozolia poisson ba penser comment ya mikie lokola suki nini donc pasi mais ça pena ozolia pena tongo olia libundo senti vraiment que non nazolia vraiment libundo ozolia loko bo senti pena que non nazolia loko boye mais lelo ba biloko ngo échanger lango ba goût te éviter c'est par rapport ya prix ou par rapport ya conjoncture to ndenge nini donc biloko wana bino moko bon mon kaka ndeto laksa bino na TV za radio te donc tout ça toujours na rondia terminus awa tout so betambela na ba mama je sois ya to tonga na kati ko za malami toleka. Donc voilà, donc biloko comment jour et comment komata prix nango na ndenge nango et puis comment na pe monta loteka biloko a comment koteka pe na ndenge na ye na mesa o comment na prix ta mususu pilipili ya 100 francs aucun na mesa na mususu pilipili ya 150 aucun na mesa na mususu pilipili ya 200 francs mais tozaka kana mboka moko mais to comprendre te lelo ba prix comment bongo différent wazoteka lipani na prix na ye wazoteka loko na prix na ye mais na ba prix mususu excusez ezalaka pena ezalaka ndenge wana te kaka ndenge nalobaki na bino toza toujours awa na wenze ya terminus donc toyolobola bongo cirque social tomoni wenze bamama bazosomba babiloko puis bateki bazoteka epuis bazosomba kaka ndenge ezalaka ndesi na bapériode toza oyo période ya safu mais mpo lia pena safu moko ya bia pena ya qualité fo ozala na mosolo soki oza na mosolo te en tout cas kolia yango ekozala na difficulté lelo koma mingi pena mama abimi ake pena wenze fo asala papa mwa montsambu mwa safu likayabu asali moloko moko boye mais lelo mpo olia pla wana il faut ozala na mosolo so oza na mosolo te en tout cas okozala na difficulté koto wana pourquoi parce que mbongo ezomonana te babiloko ezomata du jour au jour
toyebaki ba pondu ba ngai ezaki na ba prix moko ya C ba prix moko ya C mais lelo komi likolo ezaki bena mama sali poisson babenga mwana na ndenge na ye donc mwana na partie na ye mwana na côté na ye ya kolia ka ndenge zalaka yango tolobaki difficulté eza pena kotala mingi pena difficulté ba mongo zo mwana te oki mama ndenge auto pesa ba mama na kati ba uti koloba que c'est parce que kotala pesa salaire ya malonga te ba ndana mazo ba salaire malonga te yango moni pe moyen ba servir pe bana correctement ndenge ka ezalaka na bandako eza vraiment te c'est parce que mosolo ezo mona na vraiment te ezo mona na te yango moni social la mboka na biso zo kende pena bien te et moni kezo qui ne peut pas bien t'aimer tu ko la kaka na population tu continuer car ndenge zalaka merci donc voilà ne la ba mna tout toujours na onzi terminus awa et to so la kaka na ba maman sur vie sociale si tu es un peu mingi mwana bango donc moi de la femme mbote maman mbote papa comment ni maman comment nga mama ni oteka na terminus utakala nateka utakala na bokoli bana ka awa. OK. Merci beaucoup maman na biso to moni na mesa na ye azoteka biloko nini na oteka mélange à bana malnutrition de soya du blé ponda na masango a pembe biloko mboka na biso authenticité o bakoko batika ki biso. Merci beaucoup maman etake maman ya bana pe et o meka pe ko betela biso no lisolo nanu mingi sur vie sociale et surtout ndenge ozotekela oteka pena biloko oyo pona ko sunga bana malnutrition Jésus kene ndenge nini vraiment en tout cas ngai naza mwana Mobutu ndenge na botami en époque pour le moment vie sociale eza par terre ndenge tozalaki na président Mobutu malgré souffrance ezalaki pour le moment neti biloko en époque papa no pesa bana o na nini na province bana malnutrition bana kwashekor oyo mama kufi peut-être ko lia mal nourri siko ekomi nango mais les appels mabete mais comme cher comme c'est vie sociale et comme cher le moment est dur. Il faut penser président Nabiso azala neti président Mobutu azalaki pona ba makamupe ya classe eza par terre école eza par terre malgré asali biso pe bien ateli biso ni école ofele maternité ofele metoko nani pona kolie kozala ndenge ni mingi batala nde pena libumu maman merci beaucoup lokola beti pena liso mingi pena ya c'est à l'époque pena ya Mobutu lelo to mona bongo surtout nyoko bazobenga bongo ba mikongo tozo ba teza mikongo ya soso to mikongo ya nini parce que biloko wana imagine eza na ba biloko ni en tout cas biloko wana ngai ko tuna sepelaka nango te ngai natala documentaire natala ka télévision na mwana ba mindele baleka mingi biloko ya fresh siko bazo tindela biso ba mikongo wana batu bakomi ko bela pamba biso toyebaki mikongo te biso toyeba mikongo te soki po tali ba vivre fait wana zaki kana époque na bisaka mabundu tilapia okomona nini mabumu wana ezala lisusu te tilapia wana ezala lisusu te siko biloko yango wana ebana ko wuta wapi pour le moment pe bakangi yango pona nini ba faire souffrir biso di wapi comme pamba papo bazolia bilia yango wana. Merci beaucoup mais c'est vraiment tout peneza ki papa soka tiki mbongo bena tonga kozonga yo kuta pena ma déçu vraiment na mama ngombe na mesa vraiment papa azole na petit bana pe bazole na petit mais lelo ezalaka lisusu te à cause ya nini bon biso eza pe na Bible même na tanga ba Noé pasi ezalaki na tango biso peto yeko kola tozo pasi pe ezalaki mais pour les mamans pasi eleki makasi pasi eleki ezalaki papa eloka liboso fo entreprise ezonga na pays na biso awa papa azalaki soki ake ba salariat a touché les 10 à toucher les 20 bateau va toucher les 15 à toucher les 30 malgré pas ces alaki mais alaki penza neti ya lelote bana bazo tambola bana bazo yunga ta bolo bake bakulu na bakulu mwana ko sisi biso to nyoka mto mwana ko sili sa classe entreprise pesa ko sala musala ezate c'est pourquoi mwana bana bazo simba machette il faut penza entreprise ezonga ndenge zalaka ya ex Mobutu. Merci de maman pour tout kabona na yo tout le monde teka na yo ndenge poso bimisala biloko
parce que biloko à l'époque bano kabelango gratuit mais le komi ya koteka ba komi koteka la biso et si la peine ngoteka et si la ka parce que les basomba capé bon to komi pe to sala ki liboso moins peuplé c'est quoi to komi pe surpeuplé ya kokamwa ezate to komi surpeuplé c'est ça qui moins peu comme surpeuplé le qu'on a sepé na gouvernement oyo boy batu bazo lona mingi batu bazo culture eza makasi mais le qu'on a zo senga na gouvernement oyo boy ata na mobutu pe batu yo so babano lia passe ezalaki pe mais il faut ça équilibre tout ça la bilan il faut équilibre ezala liboso eloko penza nazoloba liboso entreprise ezonga na Congo soki entreprise ezongi na Congo ba-entrepreneur bakozala ebele. Merci bien maman donc boki ndenge maman tu kopesa mbela en tout cas faut ba entreprise ezonga et souffrance ya kalala lelo ya lelo vraiment ko megate donc ya lelo vraiment ko megate tala biloko ba no kabola ngo ezaki bongo ya fele mais lelo komi bongo ya koteka kana mabe merci. Voilà, nous avons toujours terminus pour la cire sociale. Donc, chef. Papa. Comment on a Dani Kalonge. Papa, la mission de Dani Kalonge, tu as terminus à Outakala. Il y a 11 mois. Merci beaucoup. Le terminus précisément. Nous avons une cire sociale. Et que moi, je suis social. Social na biso eza na se makasi za stabilité bato baza souffrir bazo kemba vie ya pouvoir d'achat mongo tozozwa mais eko vraiment kosomba biloko oyo ko combler ba dépenses na biso te ba consommation na biso te mongo eza donc mongo eza moke par rapport ya biloko toza ngo posa ndene bato ebele ba client nga bazo ya bazo lelela moko bazozangisa biloko ezomatamata chaque fois donc teloba jour au jour biloko pe ezomata jour au jour biloko ndenge bozosombela ndenge bozotekela te ndenge oui ndenge tosombela ndenge totekela te epuis ntango bato mpe bazoya bazoréclame mpe bapris wana epa na biso alors ke biso mpe place tokende osomba tokuta mpe biloko ya komata donc wana ntongo oyoteka ndenge wana osombi cher oye nango na wenze otali kaka kino baclient mpona bana mboka mpe bazala bongo satisfait ozoteka kaka na prix moko ya kaka prix moko ya bongo landele mpe ba 100 francs ba 200 francs biloko moko ya bongo mais il faut nde juste etambolaka nde mais ata kotambola wana aire moko ezotambola te par exemple okosomba sac moko ya loso nakoteka même pendant 7 jours une semaine oteka yango pendant une semaine alors que sac moko oyolandela peut-être 8000 francs 8000 francs na transport oliaka chaque fois na wenze donc kotambola biloko ezotambola na pona biso pe bato toteka. Merci bien okindenge papa uti kopesa bongo mbela uti ko expliquer en tout cas vente vraiment eza malonga vraiment te ndenge ba osombela biloko ndenge ba yotekela yango te asombi cher tant oya na mesa ko ateka azoteka na prix moko ya c'est parce que bana mboka bazaka bongo satisfait mais hier ako bénéficier le côté ako bénéficier vraiment na pourcentage vraiment ya malonga te kaka ndenge zalaka donc te pesa radio te toujours li sur le cola li toujours na donc voilà ndé alobela bino kaka tu vas ba ndoko na biso pe na coin on terminus kaka ba otumba bongo ba kuisi na bango tozomona ba dendo tozomona pe ba posa ngulu ndenge zalaka mbote frère mbote papa comment on est papa comment on a Christian papa Christian on veut ça la boko na idéologie normale idéologie normale mais ça passe par rapport à nini na mboka na oteka passe par rapport à quoi par rapport à l'activité ndenge ezoleka na biloko yango tozosomba no cher eteka mano na pasi donc toforcer à part ça pe bongo pe côté biso toluka mbongo boye bato baya babenga na biso tandis que bakulu na baza kutu makasi ulingo kanga bakulu na bino bokanga biso bato toluka mbongo mabe à part ça pe bongo kuna na est bato bele bakufa ndenge na ndenge biso tozaka boye président biso ne fois tellement loba pour ezala bien boye to vivre bien te mais tant que mimi na toloba bina social lelo ndenge boteka ba biloko Jésus ke ndenge ni surtout mi Congo na expliquer na bato bele ba ndora mi Congo na ezalaka ya ndeke ya soso tu ya ni ba mi Congo ezalaka ni
parce que on peut pas Jean à l'époque ils appelaient Jean moi ça moi bon nayebi bon là ba ko bivani mo ba Jean mais mi kongo ma pour na ngape nayebi femate so eza ka mi kongo nini wani nayebi te donc mais chez ana mais ça no te ka ngote te ngate ka mi kongo ngate ka soso quiz den no mo ko mona yango mo ko mona soso den no quiz poso o ngate ka ndi yango kwa ngana ngai na bunda malema petit à petit nzambo apesa biso mais souci ka ndé copie penezo ki ne bena bien te mongo zo mona te bongo kaka copie ça vraiment te to bunda kana ngolanisa donc ndenge bo sombaka ndenge bo tekela raté donc voilà et go pesa mi alelo lobi pesa mi pété ndenge ça bon yango to bunda ka malema et go pesa mi alelo lobi pesa mi te merci bien mingi ndeko tu ko souffle malo moi bien abiki no côté pe to mona moi j'ai moi ndenge moi to kan ça rapé bande ko na biso ya est donc quant à moi je suis Goma de kara ndenge zalaka mingi ngabo comprendre donc to va mettre ça voyage donc tout le monde a bongo ba pour les awa et puis ba dendo et na quiz donc ya somba na ya somba dendo na so aga da milongo kwa ngaso ni ka ndenge zala donc merci donc tout ça toujours na wonzi ya terminé merci bien vena ngapa hapo sasa tikeza moli banga hapo sasa moli banga ngaka pesa sedo vena ngapa sasa batika libanga pesa sedo na saule belé ka belé majo sina musika donc merci bien alors bien abino donc on a toujours tout ça toujours na wonzi ya terminé et donc et ça qui vraiment au romona bazoteka biloko yemo zomona kena osombe loko pe ezape na goût osombe loko kela manandaku ezagu mais lelo biloko ezalaka susu goûté biloko ekoma kaka ndengwana to éviter po osomba minzo osomba makaya bwa pembe osomba mayebo osomba mwamba là il faut avoir beaucoup d'argent ce que ça n'a peu d'argent et risque de matembele et risque lia iloko moko boye et qu'on satisfaire yote en tout cas tu éviter ceux qui te requièrent wapi social vraiment regine ba utopé ça ba mela j'ai vraiment ezama beya ko sarana te j'ai peneza mabe toujours kota susu toujours kota TV za radio te merci. Donc voilà, binom bozomona vraiment emplacement ya wenze en tout cas tomiki mike ko bimasusu libanda awa bozomona vraiment nenga rajango ezotambola vraiment ezolakisa vraiment ete na mboka na biso vraiment Congo social eza vraiment malonga te bozomona ndenge ba mama babandi ba mama bazoteka bozomona en tout cas koteka vraiment malonga eza te bon to éviter par rapport ya quoi par rapport pe ya ba monsolo pe ndenge ba otukola bongo na mosolo vraiment ezomona na te papa vraiment ba salaire ya malonga te et puis ba yongo bozomona bongo wenze pe ezozala vraiment na mouvement te donc ezozala vraiment na mouvement te parce que ba salaire vraiment eza vraiment na ndenge longo banité donc tout ça déjà à 14h45 heure de Kinshasa mais wenze vraiment ndenge za la pena on a pena qui mouvement donc ezate bozomona ba moment ndenge ba vandi ko apena malamu mingi totambola na ndeko Josué ndeka kaka bozomona donc toujours na wenze ya terminus donc tout ça na wenze ya terminus lemba donc na bele ya venanga ya igo kole donc voilà bozomona donc tout ça toujours na wenze ya terminus. En tout cas, ils ont vraiment bien vraiment été. Donc, cop malonga ils étaient, maman va être bien été, non pas difficulté zali, et bah client bazoya été. Donc, bon, on a vraiment dit mais surtout bah maman bazole là, c'est parce que clientèle les été. Tout le clientèle les été. Donc côté social vraiment, j'ai ma bé, j'ai mon boulot. Otala bino ba jeune fille misusu bazo tia ba biloko na mitu ba yoke ba to benga bongo ba ba teka de ambulant donc azo tam et pas wapi soki meki su ko tana se la police peut ko tia su maboko mais mutazo lokalar na e anenga pasi otala degré mo e bimeli donc
passe vraiment. Il y a un moment qui kitaki pour la Sabino et abonné na biso notre bakaka TVZ Radio T, TVZ Radio T. Donc et puis voilà. On termine les bango donc mimi ko loba pena vie sociale toujours tali Sabino ndenge bazoteka ndenge ba mamba yo sala vraiment en tout cas yo sala pena malam mingi te bazolela bazolela pena ebele la pena ya trop mais que sur la peka kana ba ma boyo kimbela na bango nde bazopesa la mbela en tout cas yo sala pena bien vraiment te ba mama bazolela bazoteka pena bien te ko pena j'aime boulot merci. Ok, voilà. Et mbote maman. Mbote papa. Comment on a maman? Comment on a maman jolie Lokiama. Maman jolie Kiama, on a terminé. Ok, merci beaucoup. Elle est côté la bino on a terminé. Ming toujours la pena sociale, donc vie sociale. Il y a les lots vraiment beaucoup de biso de mola nengini surtout batu ba ko pesa pena ba détail mingi. Et ça vraiment bino bato go teka na ba mesa le tout le monde teka matungulu, go teka ba tomate ba même puis ba lo comme mike belé. Jésus que neni maman. En tout cas Jésus mabe. Mabe makasi mabe zoka tant que le mabe c'est que mabe zali tote karana biso mais en tout cas ça ne va pas mutu loko nga kutu na isi baninga na ngaso ika ba jeu to kota makembo te mena bomi na ngata mesango poka na ba charge na ba tika bana ba classe nde ya ngwana eloko te biloko to somba cher na mesa ekende to somba kesa tomate 150 000 lero yena ngo mutu obude mo ma 500 azana besoin ya 100 francs 200 lero teka 100 francs 200 oboma mbongo mena to kuna bitumba moite yebisango salini to travailler na perte malheureusement biso kutu to koli na biso to linto tika ba makambo bano bazoya to yokela bango mawa soki ezalaka boye eza pasi na ebisi o pasi tozo kokate ça ne va pas. Donc tout ba ndenge eza pe na batu misusu ndenga bimi pe ndenga ozonganda eza mtu musuko ndenga bimaki ndenga ozonga omona mususu vraiment azokoka te na ebite ba mususu wale biso mususu toza moto luka to mona mwa mukie bo ba osala te bazo souffrir en tout cas to moni passe sous makasi plus pire par rapport à mikoleleka et les sous donc social pena maman na biso ndenge ozolo ba bongo eza vraiment soki ba au côté on repèse combien pour la côté non côté combien na le bas combien na pesa 5 sur 20 on a pesa 3 on a pesa combien ndena za wana na ndako 100 pondu na omona bana nga donc bazolia donc na komi le kwa bataba pondu madeso bana moyeba lie loko ezate po ekokaka kaka te ezo simbara te donc eza pasi pe mawa nzambe ka asunga biso yango tomoni pe lelo ba vie fait koti trop vraiment na ba famille tozo kufa pamba likolo ba vie fait mosolo resomba musuni pena ya fresh vraiment ezo zalate kuisi kutu epesa maladie mais soki na alimentation otalaka bato ba préférer ka cuisse po ba moni ke yango ndeko kokabana mais cuisse yango ba le beza mabe mais soki na alimentation telemi pendant 1 heure du temps bato ka ba maman nyoso ka cuisse mais eloka malamu te na biso eza pasi to ebite vraiment nzamba sunga biso sino te eza pasi. Merci beaucoup maman ndenge mama otoloba en tout cas nzamba sunga kaka et puis to moni pe maman na biso teka bongo ba pomme de terre oza bongo ba pomme de terre oyo à l'époque to bana ko lia yango au mona vraiment papa soka uti musala aye nango maman asala ngona viande asala ngona poisson akosala ngona viande akosala ngo pena poisson salé mais lelo actuellement et comment pour lia pomme de terre il faut en moins ba moyen il faut mais c'est loko ezo tambongo na mboka na biso moko Congo mais avant on lia pomme de terre oyo na ko maman simba yako simba voilà avant on lia ngo il faut vraiment ozala na moi mosolo so ozala mosolo te on lia monter surtout na wenza lemba kutu komeka te mbote mama mbote papa comment on a Charlène Kaimbe maman Charlène Kaimbe merci bien tout le monde awa na wenza terminus et ozoteka babilo kona yo nenge maoti koloba pona social vraiment étant que maman ozomona nene bon yo le bébé les até mbona maboko bato ezate banda to yaki banda to vandi to tala to somi biloko ko eteka mais ezoteka mate banda to vanda ki to zotala na yango kaka donc obima au dépenser mbongo ebele oyena mesa boye mbongo oyo dépenser ke zongi même pas donc na poso oteke ezosila
toyebi te tosala ndenge nini tosala ndenge social eza te et surtout ozoteka babiloko oyo bapomme de terre oyo ezalaka vraiment motu ya mingi mpona ngo ezalaka vraiment likolo mais awa sikoyo na ndemba vente sango ozokende nango ça va vente nango donc ça ne va pas tellement que yango mpe eza cher mutu so ayekaka tuni combien so obandi kaka 5000 abayaki eyi donc bango balingaka batia bango ya ba 1000 francs ba 2000 donc 5000 mpenza moyen eza te donc ndenge mpe okoki mpe kobima oye ntongo so osombaki eloko ya 20 000 francs omona otekeli mosusu mpe ya 5 000 eza bongo ndeti pomme de terre baoteka yango 5 000 mais bande esombamaki ata mbongo nango ekoki kaka te ekoki nanu te ere ozoya moto azotuna 5 000 oluka opesa ya 5 000 ya mosusu na 3 000 to na 2 000 yebisanga wana eza koboma mbongo to kozongisa mbongo oyo osombelaki donc mposa oteka ezosila biso. Voilà, donc bino moko boyoki internet na biso et puis babone na biso ya chaîne YouTube ya biso ya podcast et boyoki ndenge population et bazoloba en tout cas social vraiment na mboka na biso na éviter comment dirais-je tout le monde est tenté de plaire. Tout le monde est tenté de plaire. Donc mon toza satisfait azate. Au moins bana ya baya. To ba famille ya baya bangonde ba zozala un peu satisfait mais kotambola boye eza pena mabe mingi parce que toza biso tout ba congolais faut to zakane sengo o ti pena boulot moi na senti pena que non papa me melinga pena le mot ya bien moi na senti que maman a me melinga pena le mot ya bien na naku allié très à l'aise lelo comment pena ozo pena moi na yo o me mina alimentation na habité c'est que je salaire en plus salaire on paye combien aujourd'hui moi no me mina alimentation. C'était pas comme ça. Yango mon lelo bana ba komi kozwa kindoki likolo bilia likolo kolia bana ba komi kozwa kindoki trop. Nanda kuna bangali ya viande tetango ko mona ba voisin ala mi viande tango olia yango mona zwe kindoki. TV za radio te. Lisu likolo ya lisu. Tozaka ka touche merci. Social donc social pena j'aime bien ko sakana ko tute et car ndenge za la ma biso azokata fumbo na yetu mwa mbezawa en tout cas ba téléspectateurs ba internet na biso ba na sengo mo na pena fumbo ka ndenge ba katela rango mbote mama mbote papa comment est maman comment na mama nzai merci beaucoup tout le monde ana wenza terminus ba benga bongo makonga et wenza makonga otika awa utakala ateka bandaka. OK merci bien maman taki maman kali sabiso nanu social lelo na mboka na biso Jésus ke non neni surtout bino mingi et pas ya bateki oteka za mabe ozoteka bien te mbongo ezate circuler te donc na mama kutu azomona ba ya no pena ya kopesa vraiment ba réponse ya kopesa vraiment pena mingi te parce que total ba maman biso za na kanda c'est parce que mbongo ezate ba client donc circulation ezate to loba circulation ezate ba client pe bazate oteka pe bien te donc oteka malonga te ba client bazate mbongo na mboka bateka ezate. OK merci beaucoup maman Tomoni salam sana yo continuer donc toza toujours kaka na wenza terminus bozomona donc toza na wenza terminus awa ba mefa yango ba mwa batani ba biloko na bango bavandi mais mbonge ya kosakana te mbonge bale mbonge c'est parce que Jésus qui ne m'a bien conjoncté ils ont vraiment bien été donc social à mboka na biso pe yango moni ils ont ke ya kotenga ma vraiment bo ndenge ba mama bazo pe sambela donc TV radio te to kitara pena sur le terrain to la sabino ba intégralité ba aux abongo ba réalité aux abongo histoire vraie donc voilà et moi le pena to bakino to bazemi awa na wenze ya terminer so ba benga bongo makonga donc makonga bomoni ba mama mouvement exact cop exact ne que je sais te pousser naka donc voilà tout le monde naza toujours na wenza donc serre social tout le bon social tout le monde à côté ba poisson salé ba poisson salé ba makabo sous forme na ba lokola ba kivani ba kibolabola ba kibolabola to na benga ona kala kibolabola to na benga ona kala mais lelo ezara souta comment ce qui peut comment peut wapi ce qui va bomba yango pe wapi to ebité
ba ko bimisa ba makwala donc ba biloko moko boye o ezaki peuple congolais ko lia vraiment te mais na cadre de cas conjoncture na cadre de cas G na misika fourmi à quoi tika idéologie parce que choix exact donc choix exact azolia ka ningona tala mouvement rien du tout donc mouvement vraiment exact ba client bazo kota vraiment te côté ka bazo te kana difficulté sociale les amalonga te boki bango monde ba pesi mbele boki ne bazolo ndenge ba bimisa biloko na bango ndenge ba kozonga na et puis côté ba dérangement ya mike mwana mboka azo souffrir na mboka na yemo peuple congolais mwana mboka belo mona ake ailleurs le color au lukelo ka rolia mais tandis que Congo est un pays moko béni Congo est un pays moko tozana ba richesse ebele et le roi rolia moyenne zéro il faut ezala la moyenne zéro na mboka na biso mais le to comment connaître la difficulté parce que ba papa salaire malonga te ba maman côté ka malonga te et au moni vie sociale le la Congo exactement ya kolala biso to loba kaka oyo population zo loba yango to ça ko bandela yango pe kaka to ça toujours na wenzi ya terminus merci. Donc voilà, na sur la pena maman na biso to mona oteka bongo mafuta na ye na awa na wenzi ya terminus kaka ndenge zalaka mote mama mote papa na ngai. Merci beaucoup. Comment on a kombo na ngai Mbombo Kapinga mama na biso Mbombo Kapinga ba meme ba otala yo na ndaku kaka ndenge zalaka mama lelo pena tukiti awa na wenzi ya terminus o ba benga bongo wenzi ya Makonga na commune ya Lemba awa toujours la mingi sur social que maman mokolo ko betela biso pe lisolo comment bozalaka nanu à l'époque social les argans ndenge nini ya mboto kita na mubu oyo tozali ya 2024. Papa merci beaucoup na mutuna na yo social oyo na impoko ya Mobutu neti mutu lokola nga naza olinga Mobutu mingi ata mambo babeza laki mais social ya Mobutu ezalaki bien to teka na kata ba marché to tamula na ba sac ya minene osombi biloko na yo oteki pe moni mbongo la yo tant ba ofuta ba fonctionnaire wenze tonde de poka Mobutu ezalaki bongo sala no makambo musume mambo akoteka ke kotangisa tele mutu bana classe toza komona ngo kitoko makasi so tangisa bana ba université toza komona ngo kitoko makasi même poko tour oyo papa moya ko lobeza te ta neti nga mama mukolo ndimi na âge na nga oyo aboti bana nga na tangisi bango na vanda ka aéroport na koteka na kosomba par exemple bidon na nga ya mafuta moko commerçant oyebisa nga lobi na che yango 70,000 bidon vandi wana yo peke ndeko cha prix na yo commerçant yemo ka tindi yo kende ko cha prix na ndenge na yo commerçant tindi nga kende ko cha pe pour na opposer question ngabe 70 bito teka na combien biyo peke ndeko cha prix na yo oyo yebisa nga atangisa bana classe ndenge ni rezima nzamba pambola toza ba place a ovanda bosu ko kolia oko ovanda awonda ovandi oko sala air mi bale client zate to komi ko vivre kaka oya ina biloko kiko zwanyo oyo nango yoko teka ayiko kaka monde to vivre n'empoko oyo to ana passe bino ba jeune pota ila biso likambo Thomson bana bazaki kolia e mate escalier to komo olia mikongo e mate escalier to liaka mikongo mabumwe mona na rate do na ko balikambo social eza passe bata ila biso na likambo social batikana no makambo nyonso oyo president ila biso na likambo ya social alonga ba miyibi pembeni na ye nde likambo mama mukolo ko loba yango wana. Donc tout le baïté maman na biso ndenge utikope c'est bon moi explication muke série ya Mobutu bango bazalaka vraiment bien donc tout le peuple congolais actuellement azo
kemba ko sakana te social ya malonga te. Ah oui, na era Mobutu, to da ko kemba te. Era Mobutu moni ko sombe loko na yo, yaza ko loba, yiba na yo me ko tanga kombo na pamba pamba te. O chelo ono na mesa, o se trouver, o mi mona ke oui. O teke o tambula na mbongo na yo. Muta ko kata ngo pazate, o tambula libre. Mais n'importe quoi, biso ba maman na yo ba zo fouiller biso te ba maman mikolo te la place to bota na ba fouiller biso. Est-ce que ça normal? Ça normal te. Et pour ya Mobutu, n'importe quoi. Ou bien t'as n'importe quoi qui est kabla le père. Ka moi qui n'importe quoi de liwa, awa liwa. Depuis tes deuxième mandat bino ba jeune. Mais maman, merci beaucoup. Et possible mais min côté social. Si vous côté ka awa na wenza lemba, ndenge oteka mafuta na yo boye. Jésus kende pena mabea. Papa, na yebiso que okosala ba air mi bale tana ndenge ovanja attaque ya omona na te. Soki de to vivre kaka na nguya ya Nzambe, do Nzamba sala. Mais to tambola na volonté na biso to comme na tongne tinga mama na sona la mukina lo babo. Nzambe na tambola na volonté na ngate kasi na tambola bobele na volonté na yo moko sala. Peut mama neti lobby na kende ki kaka ndenge na keibo. Ndenge ozuya kindako ko teka ndenge ozongaki. Bana na bino lokola ba yeba ba français mais où les biloko ezate. Aroliane. Mais où les biloko français ngapé ezole kangaka wa. Na teki na ngate mais apesa biloko. Na tongo na olingana bima yo fandi mwana mbule beti azotala ngabona misu mama ozo kenela mbulo mwana lingisi. Place obotaki bana po basalisa yo ndenge ko mokolo mais bana ngo bakoli yo na age na yo ozotela bango sur fufu na ndako. Musala ezate moko akiko luka musala asali ne pas examen azupe bien et comme era ko bima alongo na kuna ye na réception balobi na ye na ba livre misato pona livre olingi. Ah mwana lobi te papa kufatikanga na mama na opona nanga livre te. Mwana bimi poani akota na ba manji na bango place atika ngai mala mwa kunda tanga zangeloko. Mais azana mayele na ye na mutu asali test na ye azui. Nga mama na obima na tongo surtout ce mbule beti omona vanda zo ningisa mutu. Donc iso tangile na mutema mama na zo bima na mbulu nkolo boy. Mais est-ce que biloko eza bien? Eza bien tête na Thompson na beloko atalo mkiawa exact et surtout ba commerçant. Mutu lo ba policier ba miyibi numéro ba policier bazala lisusu te balongola ba policier. O nyonso bazo stambolo bazala ba policier te ba kuluna. Kokangela biso bana mibalo vande na porte boy na porte ndako. Lupango na bino baye bakangi osalini. Abilo ba journaliste botulo la biso likambo. Botulo la biso likambo. Bozo ba mama msto ya osinye ndenge na vande bona chemo ko mbeleli bosa lupango na ngaya. Ah? Na chemo ko penza mbeleli na bi mama mkolo ya kununa. To aliro to kendela ngo oyo. E ko biso ba mama mikolo to simba machete. Pour moi na nga vandi liboso lupango yo ye okangi ya sale loko avandi okangi ye ba soda msuko ba éclaireur ce qui ba éclaireur era Mobutu to mona biloko yote. OK, merci beaucoup maman. Là à la prochaine toko ya toko sola yango lisusu mo tuna ya suka mama pour que toka bwana yo mama c'est Mobutu ba mi Kongo wana pesa laka c'est Mobutu to mona mi Kongo te to mona mafuni te to mona o babenga mbo eskizenga masoko ya dendo te ya soso te. Seronde na moni masoko ya dondo na moni mikongo na moni makolo tala omoni makolo soso omoni makolo nango tokomi ko bela makolo likolo akoliaka babiloko oyo bazotinda na poto babwaka biso banyama toyi koliango a sera mbutu tomona biloko ansia mbutu tomonaka babundu surtout mabundu makayabu bampio de minene to lamba to olia na ba 3 pièces ba 3 pièces atama bango ezalaka mais ezalaki ya boete o ya boeliwa to kufala ba souci bota la biso likambo bino ba journaliste bolo be la biso likambo betela ngo penza c'était pam bati ko sa biso boye gouvernement ba miyibi wana oyo ba tche bango ba député wana ba longola bango plus ba pesi bango neleke belé batala biso ba population biso ye. OK, merci beaucoup en tout cas très chers téléspectateurs et puis tournate nabiso en tout cas ça li pena bien makasi et na mon pena mesa makayabwa
pesa makayabu na sola pena mama azoteka pe makayabu na awa tumoni koma ko benga bongo lelo yo mwana na par na ye kisasa mbote mama mbote comment nani mama mama Janine tumoni oyo mesa na yo ok merci beaucoup ndeka toujours le bela pena social ya mboka na biso lelo itake mama ozomona ngo ndenge nini tozalaka mata wenje ndenge ya toteka te mbonge eza te toteka te tosouffre bakulu nepai kowenje awa koteka eza te oyo yama mbongo no babotoli yo pasi na pasi oteka babotoli yo babotwa te na nzela boso okina kidiba bosaki ekei tosouffre na moko maintenant ce que Jésus qui ndeni copie ça va eloko te bato oteka te mbongo eza te ta wenje eza kokauka bato baza te dio ta wenje nde eza ya kokauka mpo mbongo eza na maboko ya bato te toteka te donc wenze maintenant tobenga bongo l'axe vraiment de ba client bazokota te eloko te ba client bazokota te piaka na piaka tosouffre tosouffre makasi donc en tout cas ba maman baza vraiment découragé baza na esengote donc baza na esengote na posa kutu mama aloba mama belé azomona kutu facile ko lobela te parce que passe leki donc nenge to kende lobi na mama nenga utuko lobaga mingi to mo bimisa licheta wa ye pa potela nzela akomi na yepe ko kata donc c'est parce que kana ko sala na kutu en tout cas zapina mabe makasi mais kuna biloko oyo atoya ko yeba ko bongisa pena mingi social ko yeba ko bongisa social ko zala pena bien makasi ko yeba pena ko bongisa social pour que congolais se tu vas zala pena dans le calme ko zala pena malamu mingi alobi si boko yoka merci donc na moni mama na biso wa azoteka masango s'occuper na fufu na zomona mais mama lobo na litama na biso pona nini mbote mama mbote mbapa ufandi be poni mama pasi nini pasi na zomona kasi biloko ezotambola te totie biloko tokomi toya tolalika bapongi tozoteka te tozoyeba su te tokende wapi bie tozosuka wapi tokoya tovanda wenze bakilia baza te mbongo eza te siko tozosuka wapi toza so ba congolais to comme étranger na mboko to vivre na kimia te en tout cas sengo ezate biso to vivre na koteka to boko la bana na koteka mais siko na minute to ko ya oteka tam so 2000 francs yebsa mama mobimba ndete ngabo 2000 francs na osana one pona ko fo vivre na bika yango comme ko memeleso malade zo na biso na liwa parce que en tout cas vraiment to zo ebate mboka na biso to ponaki président Fanti po ko lobake lobi pe biso ba congolais to sepela mais biso ba congolais to zo continuer kana ko souffrir na bana en tout cas tozonyo kwama na ndenge kusakana te ndenge mukete okosomba biloko yena ona wenzezo tambola te vinyo sokaka pasi en tout cas vraiment bolobela nani bakonzi balobela nani biso likambo donc toloba ndenge osombele loko ndenge kotekela yango te ndenge oyena mesa ndenge po kozonga ndako ndenge na sombele ndenge na kotekela te po na kosomba eloko na ye nango disons ça que masango moko na commencé na 2 semaines et peut-être ça que eloko tobando teka na mukolo moko e Sylvie Dejo mais na commencé na 2 semaines pona kokisa mbo mukone pona que nosoma mukone bana balia ndenge nini en tout cas ezo simba tamuko ezo simba te merci batosala nini na Congo en tout cas balobela pe biso na likambo batia biso na simate baloba na likambo ya peuple tozo souffrir en tout cas merci merci bien beaucoup ndenge mama uti ko pesa mbela en tout cas rien à dire donc rien à dire bino moko ba internet et puis ba téléspectateurs na biso et bozo tala na minute vraiment ba commentaire na bino ko zala pena bien makasi car ndenge zalaka donc li toujours li sur le collet li sur toujours le colonne bango merci. Donc voilà, bozomona bongo kaka na bokasi ya chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast en tout cas bozomona bongo vie aérienne de nos marchés makonga oza bongo na lemba terminus donc yango bozomona donc yango na bozomona stoki lo ko lo mingi service social en tout cas ils ont pesa pena pasi et boki no population ba uti ko lela ba uti ko pesa pena mbela donc yango to loba ki TVZ radio tenir lo ba no TVZ radio toujours liste le collé à l'issue donc et puis voilà on terminus yango ya on terminus lemba yango yo et donc sur la vie aérienne donc continuez toujours ko s'abonner et ko liker ko partager ko zala vraiment malamu mingi en tout cas peuple congolais bazolela pena bazolela toujours ko lela tobité ce qui mboka na biso to ce qui n'est vraiment wapi kaka en tout cas dossier oyo à suivre.
Merci très cher internaute, la chaîne YouTube Yabiso et podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet Nabiso, abonnez Nabiso. En tout cas, bon continuez toujours à soutenir Biso et puis vous fortifier Biso. Un grand merci à vous. Car à Nengezalaka, vous partagez, vous likez et que vous avez bien ma casse kaka. Surtout mimi bena que s'abonner, partager bena mission. Les alara qui to comme makasi. Nabi qui bana lemba koto bozali, beaucoup manifester vraiment. Parce qu'on a belé la binote. Vous avez bien manifester et vous avez bien ma casque à Nengezalaka. Un grand merci à Montréal. Je suis moi na Tchanga na moi na Tchangu. Quand moi votre humble serviteur Watakini 24 le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé tour de canton de la presse congolaise. Exode 14-14. Exode 14-14 car à Nengezalaka. Et pourquoi penser à remercier mon vieux Charlie Wayingu, il y a maman Kokoma Tchatima 001 depuis Canada. Balbi Namé à swag, Namé à swag. Dans London City, mon vieux Franck du monde, dans London City, nous avons swag. Un grand merci aussi à les trios, Babiba n'a pas manifesté parce que tout le monde a péné, j'aime, tout le monde a commentaire. En tout cas, ils ont bien ma casque à Nengezalaka. Le dossier à suivre. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwini